Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki, fin. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso ont na télévision na TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon di melanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. Merci Balandia 3W pendant Sangwa Congo. Ndeka na FCB non royable le arc-en-ciel oyo akobete la biso moi akobete la biso moi biographie na ye abandi musique comment ti nandenge ayo kutana Marie-Paul. Alors arc-en-ciel bonjour. Bonjour Edino Image. Merci balandino so bazelio penza mingi poto sololana yo mingi baye bio pété mais balingi baye balelo qui est arc-en-ciel abandi musique wapi ti na lelo eloko nini e komisa arc-en-ciel na poto kokutana Marie-Paul ezalaki pe ndenge nini. Eh ben, musique, il y a bandi musique na chorale. Donc, déjà, nagi na barrage à 8 ans, na bandi na chorale. Na Dewey international, donc na la voix. Bao bae biango, na Kisasa kuna, les centre de recherche biblique. Et pas il y a banda qui koyemba depuis na âge à 8 ans. Oui. Donc, na âge à 8 ans déjà, qui est encadré par Tantine Souza, que je salue en passant, Tantine Souza, encadré de son âge à 8 ans dans la chorale. Après chorale à 8 ans, il y a chorale à Nicolo, après Sylvain Bamboutou. Et puis dans la chorale Wana, Nicolo, comme on a dit, les couronnés de Rigini. Les couronnés de Rigini. Donc, à part les couronnés de Rigini, les Nakoka qui. Naye kola ikobeta guitare na basse puis na kotemba à partir ya frère wana Sive Vamputu jeudi et après na kei kokutana na Innocent Manzanza na sima parele na biso ka balabala mo ezaki wana ko monango lukala kuna de Innocent Manzanza bana kofanda azali grand musicien donc azali vraiment génie. Ezalaki na commune nini? Wana eza na commune ya Lemba mais na rond-point Ngaba. O ba ndi rond-point Ngaba mais na commune ya Lemba. Donc na côté o ya Rigini na Kemi Bombele. Côté ya ba défunt les chemis azalaki na maison? Oui, exactement. Exactement. Ouais, merci. Que son âme repose en paix, vieux les chemis. En tout cas, dans la maison, on a la boumou, on a dessiné, je me rappelle encore. Côté Ouan. La salle au rappelle. Ah oui. Ouais, continuez. Et après, on a côtoyé, on a fréquenté Innocent Manzanza. Innocent Manzanza, on a la musique, on a la guitare, koyemba, tout. Donc on a continué toujours formation en Ngaï. Entre-temps, on a la chorale, après Innocent. À continuer na orchestre na bango comme on a qui phénomène qui londin et à Rigini après na Rigini wana après phénomène qui londin na continue na orchestre mo comme on a qui tout à fait chic na ba Eric Wakasa voilà le fondateur tout à fait chic donc on a tout à fait chic na évolué mon bouquet de bêta na quartier ça me fait Kelly arc-en-ciel et tout ça bon na zalaki na arc-en-ciel té hein bana benganga de mingongo parce que bon pareil qu'il n'a pas caché mon vieux Lucien on a des mingongo na yemba tout ça après tout à fait chic entre temps on a écouté un tonton Red avec un orchestre naé comme on a je crois na bosa Rigo Star mais tonton Red na kota ki na Rigo Star te mais na ki ko
ko fréquenter Tonton Red pas de l'accent sous babilo mususu après Tonton Red nde na ye kende na Brazzaville Na Brazzaville. na Brazzaville na base à 17 ans na Brazzaville na ke kota na orchestre mo na poto na bosali kombo nango à partir ya orchestre wana tobetaki première partie ya Fofana Mouladi aza star moko ya Congo Brazza nde a repéra inga na kesko pa Fofana Mouladi na komo yemba na ba tos pena ba instrument ya électrique et pas Fofana Mouladi na beti na sali ba je crois ba 5-7 mois na quitté Brazzaville na zongi Kinshasa Kinshasa na ba âge à 18 ans et demi nde na kendaki quartier latin kuna monsieur Faustin Diatta azwaki ngai Faustin Diatta ba ebiye azwi ngai à partir il y a toujours je crois la camarade il y a Frère Siveva o ya choral pa ina bandaka donc Faustin Diatta azwi ngai a kotinga na quartier latin kuna na bandaki neti stage bandimi ngai bayoki ngai na yembi balebuka buya basepe na ngai baba biandonga personnel basepe na ngai bamasa balaki wana to bami betana bango on continue na boulot en absence il y a le grand papa au Kofi et après tant au Kofi aye bazunga pe na continuer toujours mais après na umela kité obetaki ba concert pe aussi na quartier latin na betaki concert moko kaka mais na 5 sur 5 mais sans le grand Mopao donc ils avaient des stage moko boye parce que le grand Mopao a voyagé atikaki orchestre nae une partie ya ba musicien nae ndenga azaki na bango to beti na série wana sera ultimatum donc ba obayebi ba histoire wana ba temps wana bayebi ba Chokoro batikalaka Eric Toti bani donc on a rejoindre bango les to betaki mo muke malgré tout bango pe pasaki batali kolo mais utai boka lumbe oui ba non c'est faire ngai ba mona ba se play nangane na yembaki surtout des fins babia ba non c'est faire ngai trop alors tiklanga pe micro trop hein souvenir na la ngo yangwana donc bana yemba na ye ensemble na ba massa mususu ba mama le pe bazalaki à l'époque ouais après bon na Bivarai pas zalaki Bivarai il pas zalaki et après bon et simbagi penate na genre que non na qui trop chaud na lingaki na yemba kaka quoi tout de suite mais le roi na mona ba changani ba c'était tango yemoko kofia ye azonga yemba na yembi na pipe danser mais na yembi danser mais ozo zela kaka bon ngana utaki déjà kotika mamba classe na posa na yemba d'autant na monaki ba kalo na ki trop bon na ki na patience au moins que zo umela patience za gité na mo ke zo umela na ki na parler pour ba master ba bi des ans photo mémoire pas le roi Moitianv bien bon on manga kuna bon pas de souci ba meminga pe de côté la le roi Moitianv côté ya bana ofanda ba tamoko bana olexa ba séjour na ena Lolo la crevette dans ma campagne ba bayebi yango bayebi na Lolo la crevette ni na kene kuna na kutaina le roi Pelé à l'époque le roi Moitianv Marie-Paul dans la yokinga bien en tout cas yo penza arc-en-ciel arc-en-ciel oh donc comment arc-en-ciel le roi t'appelle ça comme balamoko oui dans la yokinga en tout cas yo arc-en-ciel est-ce que yemba na yembi Gensi Alino est-ce que au ça la bisongo na guitare ndenge uzawana pour se pesa balanda pendant ce moment Gensi Alino na guitare en tout cas il a passé na guitare pour Wengel Paris la j'étais docteur Zing en tout cas côté on a Gensi Alino na kobeta le roi docteur Zing te mais na mocha moi voix ba Gensi Alino laki bolingo aye kamisaki bato lele komikele Gensi akei kolakate kokende ayo salo yo kokende yebana la teli ya pili ya la mulu na chaussette
Yangwana, moi, mon qui va comprendre déjà Gensi Alino, quoi. Oui. Tango yembiango. Tango yembiango. Tango yembiango, c'est là qu'est-ce qu'on Rwanda ni. Ayo kita na yembi a cappella. Abi yo penza arc-en-ciel. Atuninga mamu yemba déjà, ngabi oui na leki déjà pas ba na ba orchestre moi il y a ba déjà moi minene. Na yembi déjà na ba micro tout ça mais na nous perdons s'exprimer ma capacité abi bon. Les ans il faut y aller en concert. Wana les rois Matianf. Abi na faut y aller en concert. Na kepe na concert na lemba boy concert ngo rataki. Après deuxième concert, il y a na Yolo. Na Yolo. Na bar mo na Yolo na Kekuna. Comme on a la concert hall, les ala qui concert hall. Na ke wana boy na telemi boy na zela rara pour concert bana kota tout ça. Anta boy via zoya kuna ba tout plein ba dolanda roi Pelé. Na me via mystique. Na tenika tala rara tikali. Interview ngai wana. Natali na vivie ngai atali ngabo akoti atini mutu Eric Shela simisi Eric Shela azunga na loboko kwa akoti na kata salle akoti pe na kata salle na kati kwa concert pe bandi bado beta pour aller après wana siko kota kacho mama loba muke wana zaki wenge El Paris ya banani na banani oyo kutaki wenge El Paris ya Marie-Paul le roi Motian, Yemoro, Manda chante. Chanteur Mourazayo, on a bossé avec Kombonae. Yayuyu. Yayuyu Azalaki. Et puis, Nanazagi déjà, comment on est Doukouré. Animateur Doukouré. Bazalaki déjà, wana. Et puis, Nabatasi, Mabade Lobas. Nassim Adagida, Santiago Azalaki, et puis garçon à Brazza, Belon est à Solo, Océan. Après, continuez. Après, bon, on a quatre concerts, on a bêta, on a bêti, on a nazara wana otala la ngade ba bêta. Après, on a moni, ba su moni moi pause. Ba mona matine ça me vie. O bossa ninga bene. Advie talinga ka matine ba mona podium. Alors, puisqu'on a bandimi, mais zawa, arc-en-ciel à zawa. Donc, j'ai tout à l'heure qu'on a fait, à matin à podium à lobby, zawa arc-en-ciel à zawa. Chanteur mou à zawa, comme on est arc-en-ciel, amata. Mon rappel dans une arche na mati. Au bangi paiement de chanter. T'es un bangi t'es. Déjà, on a une expérience, on a une bague de bababia. Berik Tucci, Nemina Fofana Moulaji, na Braza, déjà tout jeune. Wana si on a comme net na 19 ans na quartier latin pour 20 ans de na El Paris. Zatonga Gaël. Gaël azolando hein. On a Mati na podium. Bango tu ba remonter la ngai. Ba tuni ngai chef d'orchestre atuni nga Delobas. Mukombozi atuni nga Oye manze moninga abi liberté. Elekeli bango liberté. Nata on a me manda chante grand chanteur à Congo donc il est assis dans Congo. Que soit grand chanteur manda donc il deux fois té. Ce que va yoka yoko ye manze monae. Liberté. Eta ou signé. Na signé. Eta mo bado betat. Bado penze bango liberté pour na bano yemba boy bat nyonso batikali. Ça la biso mo muke image il y a liberté s'il vous plaît. Gaël Zatonga, Bolasquin, DJ Love, original. Oka arc-en-ciel kolela. Nzela nyonso nakotambola tokutana bakweta solola silikana kanda teo nakenanga mobimba saki bazali kokosa yo na bato kozalaka na bitide binimela te na kanda te o Benjamin Tomboki
ngai moto nalongola yo posa ya kotelema na bakwe papa nga moto nasilisa yo posa ya kosalaka mobulu yo somba bisengo obwaka na yo papa somanda mwa mawa bakangata mawa naleli maleo eske nga mwasi ya liboso nandimi mpasi ya libala olobaki mingi na bisika lelo yo nga na nsambwe mpo na yo olema olusa masta ya eke moninga asani jake nazali wapyo na bandi komituna nakei wapyo okipevi na bino toeli ninyo etali be ngai moko etali se ngai moko etali bino te bandeko nati mokenda ponale nati ya mingi ndambo na bombi susi na nga susi na bino te susi ya mama susi na nga susi na bino te nga nawelaka te mama oyo eza bachanson moko rare ngai moto nalongola yo posa ya kotelema na bakwe papa na moto nasilisa yo posa ya kosalaka mobulu yo somba bisengo obwaka na yo mapapa somanda mwa mawa bakangata mawa naleli maleo eske nga mwasi liboso nandimi mpasi ya libala olobaki mingi na bisika lelo nga na nsambwe mpo na yo olema bobi lorenzo masta na ngai elakusani nazali wapyo na bandi komituna nakei wapyo bokipevi na bino toeli ninyo etali be ngai moko etali se ngai moko etali bino te bandeko nati mokenda mbona le nati ya mingi ndambo na kombi susi na nga susi na bino te susi ya mama susi na nga susi na bino te anawelaka te batindelinga basala batindelinga maloba mabe ipare baleki nga nasala koboni nga mwana oya mama nga komotememela milangi mwe na supporte ezali te napanzi badossier nga yoyo mwana naleli vi ive makamu mama batikanga na yemba batikanga na vivre yango wana liberté atabachali atabachali vinanga mwana atabafingi vinanga mwana Polina atabachali vinanga. Merci, merci, merci. Malembe Clava, Engina Chantale, Nalelie, Yadido, Ilengi Edino, Arc-en-ciel à Merci, merci, Valandia. 3W. Pendant ça, on lève 5 minutes. Pour sentir vraiment arc-en-ciel, ba voix au yopenza. Au bon banca à Boindengeni. Il faut bon voix qui toque au boy. Hein? Na bombate. Bombate. Toujours Kayote. Non, continuez toujours. Nasaki orchestre nangana Kisasa, comme on souka musique. Donc tu enregistreras quelques titres na kin. Donc dès nazongi on a putu siko yonde nazo sala
clip, et puis tout développant pour bientôt Bozouango sur le marché des disques. Merci. Tout la masse dans la moto. Merci à Kansé, to comme non to comme place sur la tête. Continuez l'histoire na yo. Tango yembeli oponi nzembo liberté. Ouais. Alors, continuité na ngwa kinini. Continuité na ngwa succès, vraiment succès, ba sepeli. Ba sepeli, ba matina podium, ba mbongo tout ça na zibalara trop na poche. Et réaction ya Manda chante. Manda a mataki, a matimba mona podium. A matina podium. Etalobi ndeka ngo kitate, tebeta banze mususu. Achenze mususu, to beti su banze mbango, achenze mususu to beti, amone bina kitoko quoi. Etalobi ndeka na ifo ya na 1 2 3. Et pas ya na salle wana 1 2 3. Na répétition de bano répéter na 1 2 3, ou ya mardi na répétition. Puis na bisepon après mardi puis na région de bano na répétition. Na région de bano na répétition après bon to bandi musala. Ah bandi musala. Mais ba difficulté no kutana na wenge musique à Paris. Ezali. Na wenge musique à Paris. Ba musuba lo bate. Ya solo. Bon ata mwanda muga oyo toye ba difficulté, ba avantage na ba désavantage ya wenge musique à Paris. Pourquoi expliquer bisongo? Na wenge Paris déjà tant na koti qui ne bougeait. Qui ne bougeait, balobi que non, mon amour aïe, comme on est arc-en-ciel, à côté de Wengel Paris, on a yé bani balamoko na kin, à partir il y a les rois, Moitian, vous t'en présenté là, il y a un comme ça, babogar, ouais, babogar, Kene, Charlie Chaplin, ouais, arc-en-ciel, vous, arc-en-ciel, et banongenga, babomoye ba. Donc, difficulté, à dire que tant on a yé, mbasiko, talaka, oya, oye, babadze, mamanda. Donc, du coup, manda pena, c'est plein, il peut trotter. C'est plein trotté. C'est plein trotté. Bon, on a jeune, bon, on a eu orchestre na bango, orchestre na bango, bon, on a moni pena intérêt à le maramusute parce que désolé. Ouais, bon. L'équipe m'attend donc. Sikoyo. Ça change na ligne na ba avantage nous na wenge musical Paris devant Marie-Paul. Avantage. Ouais. L'avantage de que na ebani na kin, na yembi couvre-feu, na yembi na studio en tout cas et ça dit succès, ba yebi voix nanga. Et puis ba jeune pe bazalaki ba comme Rolanda, ba comme mekola comment arc-en-ciel a yembaka, na comme na ba fanatique, na ba jeune musu ba Rolanda nenga na yembaka. Et après to beti ba concert ya minene, to voyager, to ke na ba Tanzanie, to ke na ba Zambie. Namoni bamboka oyo à partir ya Marie-Paul na Monyango donc na Wengel Paris peut-être ngamoro bona ko boule ko tena kende kuna na découvrir Victoria Falls chita munene c'est le deuxième chute ya monde na découvrir Victoria Falls na Livingstone na Zambie bon ba yi masona oloba bon bah les là raconte Jeannette Malangi pas ibi masolongo donc tu découvrir Victoria Falls et puis na moni ba bamboke belé quoi et puis Tinamikili donc ndeto solo baboui arc-en-ciel musique mtemimi na poto ben oui musique mtemimi na poto tant que Marie-Paul a décidé qu'il faut ya poto bon achinga pe na liste obligé na laki ko sala musana ngai. Et puis tu es poto, tu es Mikili, tu es basal, banini tout les petits fanda na poto. Chiko ndenge bo vanda na bino na poto. Bo pensaka te lobby wenge musique à Paris et ça la peso sur moi le roman na kata Paris parce que terrain pesa nango vide. Bino so orchestre complet bozana na Europe voilà. Est-ce que un jour beaucoup c'est pesa bandimi à Paris te? Non, pas de souci. Pas de souci, ceux qui vraiment yémo les rois Moitian vous à tenir que notre bêta concert ngazala après déjà à Ebi tout cela on a très bien au téléphone tout en rappé donc ceux qui occasion wana et monani ngaza après en tout cas to bêta parce que namoni ba publication moko epa ya ndekuna yo Bob Lorenzo azolanda biso pe awa azwa kili kanisi moko faut rendre
Pour rendre aussi, comment rendre hommage aussi une reconnaissance na artiste Oyo Tobenga Roi Pelé, Marie-Paul, un grand musicien, il y a Congo RDC, qui est beau rendre hommage, qui est beau s'épéler ça y est. Azano na bon moi, to rendre mingi hommage na ba kufa, mais il y a eu canisi ko rendre hommage na Marie-Paul, le quoi Azano vivant. Peut-être Marie-Paul a commis ba cité hein, qui est Marie-Paul hein. Parce que il y a Salita et Belé atiki terrain vide. Pourquoi? D'abord pour les qualifiés, nous trouvons comment les qualifiés au Bob Lorraine d'Azui. Vraiment, c'est une bonne idée. Oui. Ça m'a bêté. L'aime sur un solo. Ngana Rosala, ça va bien Ngana Rosala en tout cas. Na lobby l'aime sous yango ne ko fungola masolo wenge musique El Paris ezongela masolo to comment? Selon voilà, décision on a, ils a toujours pas yemoko moitié parce que le roi Pelé Marie-Paul moitié bino boyebi dans un studio a préparé toujours album na Kimbombi. Donc ndena landarae ndena lobaka donc a préparant vraiment en conséquence puis on a na qualité bien. Oui, donc na sala yiba cœur na 2 titres je crois. So na Bossanité mais l'équipe moi Mikolo tout ça là bas cœur dans studio na Kosenko après jusque là on va rappeler sous tepoto que yemba peut-être maramusus. Merci Balanda 3w. Bazolanda biso Niclet Tendanga Niki 7. Merci Étoile de Love top modèle 5 étoiles Arc-en-ciel. Na kosenga na yo osalela biso moi ba souvenir oyo osala na album ya couvre-feu. Po mingi bayebi arc-en-ciel mais mingi bayebi ba œuvre arc-en-ciel te. Alors yana osenga na arc-en-ciel soki oza préparé ya kosalela biso quelque ba biloko o sala même chanson soko même vocal o sala te même nzembo soko obete la biso et o sala te bien parce que na moni na guitare. Au moins guitare de nazala ngo boye nazala banze musu na ko beta banze musu na ko beta te parce que Wengel Paris ezali na ngo ezali ka musique moko ya kwenzen te. Wengel Paris ezali vraiment ba rythme moko boye développé quoi. Donc ba rythme on a développé composé ngana ko beta ngote hein. Donc franchement la vérité Betela biso oyo moni batama parti barba reconnaître oui o moni que simple ya robeta okoki kobeta nango esala promesse atelike makengo ba voiture ebele azolanda yo Allô Arca namoni Arca ça bloqué donc na oyemba vocal donc na sala que vocal na couvre-feu. Après tout ça comme carte jaune donc na couvre-feu na nzembo ya Delobas oui na nzembo Delobas ba tout bayebi li paté ya bolingo wana en tout cas ba bayebi yango li paté ya bolingo la lingai nasuka wapi ngoba mab ata oui la kasi Mamadou Machuda yana gasi alino famila ngaye filisuna famila ngaye o delphin zangu na Londres Florent Tunanie Lipata bolingo yango après nzembo ya oui ouais moment de chante à sala ezaki Doudou Niwa na chaki travailler prenez de la peine c'est l'effort qui manque le moins travailler prenez de la peine c'est l'effort qui manque le moins ilobanda tambo bokoli apesi na banana ye Mibaku semba yigi Polinaire Kibuku Mibaku semba mamalino na we wana nze mama na chance donc na moi na sai vocal wana
na studio donc yaki mbutu donc manda chata lingeka sala vocal yango. Oh. Mais Asala vocal yango. aninga sala vocal ngo mais entre temps il pas ça vocal déjà wana. Alika zo vocal na ngai yemba na studio. Donc ayemba oyo yayi moko ayemba na oyo yo yembi. O nga na créer. Ah donc ezaka vocal oyo eza vocal na yo mo créer. Na créer. Yes ko alika ka ayemba na studio. Oh. Entende Paul abi tika pecha yemba go tika pecha yemba. Je me rappelle encore. Après t'as na yemba ngo boye. Toko. Vocal pena efandi. Et comme joue un clip boy. Aboy na sala clip. Oh. Moni batu ba mona. Ah, na sa vocal wana batu suba kan saka neti yemba sala ngo. Tellement ba linga ete to le kana ba clip. Bata plus ata wana bo moto ba jeune bilongi ngo pena donc ezali su kitoko ba banga ezali kana tout ce que obima isusu wana ezali ka mutema babe. Merci Arc-en-Ciel. Boye Poto. Ouais. Boye Poto. Wenge musique El Paris. Bouvanda la binoka boye. Activité ce que zanin. Activité on a continué toujours activité. Na Lyon na betara na ngai na Saint-Étienne, bamboga kili na betara so ba ngai na beti musique. Donc en plus na mito na studio. Oui. Dans le studio, on a préparé maxi single nanga, comme on a tout la maza na moto. Tout la maza na moto. Tout la maza na moto. Maxi single nanga ezoya. Na uti komo na yo uti ko immortaliser Papa Wemba na nzembo ya mama. Est-ce que tu veux ko yo kana mwanda mbute? Mama ah oui. Parce que pour la son âme en tout cas Papa Wemba. Il nous a beaucoup inspiré depuis tout petit. Donc, ngai ezande yende na banako yoka mingi. Et puis na ba des babas, vraiment paix à leurs âmes. Des babas, tout ça, c'est ça quoi. École Viva la Mujika. Ba Luciana de Mingongo, vient ngai, ba Fanfa de Molokai. C'est ça quoi. Arc-en-Ciel. Oui. Na koiko tu na motuna moko est-ce que nzembo ya blessure oyeba kango? Blessure vite fait na bien penate. Parce que ezana batu mususu ba koyemba ngo pe na lolenge moka ya ndengona suko yeba kiango ngo pesa ba ma couleur. Ah oui. Bon là ça non maman alors. Ouais. Milai nanuina salana bersa ya mama elekelengi koleka bambeto nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi osangisanga susu wana so bolanda biso bolela te po nzembo elelisa yo sekara jamolingaki yolalanga nalamuka jamolingaki atangungi atungisanga Saki na beli ozalaki kota na tongosa Banda yo kenda na koma abandone Récompense na yo na kopesa na nyango Ata na leli na nyoko dolo tenga Yango na yembeli yo nzembo yo mama nyondo Elengi ya libele ya mama botangai Eleki bare sete nyonso ya ba cordon bleu nga nalia Ata mafuta tomati ezalaki te Kasi ya Bandiko nyonso bokolanda ngai botiata maboko na mitema po Arc-en-Ciel azoyemba Nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko Ah, Mamie Féroce. Gisèle Eumba, diamant noir, le véritable. Matea ya mameza ngabila tempe minerval. Kasi eleki baleson ba maître ba professeur ba pesanga. Mama soki ozalaki kaka na bomoi. Mele nasengi batia yo ministre éducation. Mbele ba parke ba prison nyonso bakanga.
mele kutu mutu mabe asaliteur. Viens engager ce Kalonda. Emile Botonge. Lelo nakanisi ya mingi mama. Bonjour anniversaire nanga ekomi pene. Bamvite bakolia bakomela masanga. Yokutu artisan nango yozali te maman. Epa yozali soki okutani na occasion. Tinelanga carte de vœux ata folola. Sengo nanga ekozala multiplié fois 2. Normal ma fête lela ezali yaya. Serment d'Hippocrate va médecin va kosalaka. Yanga sama yozala toujours mamananga. Ata babandeli mokili sakimbala zomi. Yanga sama yozala toujours mamananga. Mama soki ozala kikaka na bomoi. Lelo nakanisi ya mingi mama. Bonjour anniversaire nanga ekomi pene. Merci. Ah, réseau. Eba yozali soki okutani na occasion. Tinelanga carte de vœux sengo nanga ekozala multiplié fois 2. Normal ma fête lela ezali yaya. Serment d'Hippocrate va médecin va kosalaka. Yanga serment yozala toujours. Ata babandeli mokili sakimbala kame. Yanga serment yozala toujours mama nanga. Maman soki ozalaki kaka na kamai. Melena sengi ozongisanga susu wana. Maman soki ozalaki kaka na bamai. Melena sengi ozongisanga susu wana. Merci Balanda Panda Sam Congo. Vraiment félicitations. Na ebité baye Balanda biso mingi ba bimisi ba ma misu na bango bimi na moni bango ba ma misu bimi vraiment arc-en-ciel. Ngongo kitoko boyi. Ah ouais. Vraiment ozobomba yango kaka boyi arc-en-ciel. Et là Kusani. Na biso mungongo kitoko boyi ozobomba yango kaka boyi. Chargeur. Ouais. Nabombi te, nado bossé, kalate, baroyoka, ba fanatique, baroyoka, bandimi, barosepela, baroyoka mungongo, à travers banzembo, nado préparé, pour na bango, album nanga, ezali maxi single, nangai, ezoya, Oui. kombo nango, tout la maza na moto, ezoya, na imbaki nzembo moko, na Pélican Bombongo, Alligator, na MBA Antonio Bandera, et puis na MBA na Gimme Show, Vegi Michaud, Master, il y a Defan Yarkos, il y a Maman Angélique, il y a MBA, donc Kalaté Borozoa. Merci Balandia Panda Sangwa Congo Arc-en-Ciel. Vraiment to comme manasuka ya masolo na biso nanaye parce que relation na yo na ba musicien na bino nyonso ya wenge musique El Paris ezalandeni. Relations à bien, to solara très bien, on a problème mutute, c'est les Zino mbote na yo yangwana, Bob Lorenzo mbote na yo yangwana, Charles Chaplin mbote na yo yangwana, ya Zino balusa bango baye bate mbote na yo yangwana, Pasteur Ken mbote na bamasa nanga tout, hein, c'est ça. Et puis na pesi mbote na féroce, bof, féroce mbundu sana, féroce, mbote no yangwana, couple patronal, mbote no yangwana Eric Mukesha, héritier Mukesha, mbote no yangwana, et dit no image mbote no yangwana. Merci Arc-en-Ciel nena senga na yo message dino ko pesa na Marie Paul na minute yo
okolo bala Marie Paul nini na minito na kolobaka bonne santé message pour appeler ça y est message parce que bandimi baza na posa wenge El Paris ezongela activité Marie Paul bandimi bazomona neti Marie Paul aza kolala alors bino boza bana oyo aye obo vandina ye longtemps oyo amemi bino na poto bokolo bane nini est-ce que bozaka pe na makanisi ya kolamusa ye mwa Allô bozaka pe na ba idée ya kolamusaka ele moko ke roi il faut tozongela musala. Ouais, en tout cas, ngai na pesa eka ba encouragement. Mais vie mo ayebi position na ye ndenge a osala kimbombi, ayebi quand est-ce que bima tout ça. En tout cas, pour ngai na kolobaka ka excuse, na kolobaka ka na roi Motianvu, ba bonne chance et puis courage à tenir toujours promesse na lobai kalate kimbombi ezoya, à tenir toujours promesse na ye parce que bandimi bazo zela en tout cas bandimi bazana musique na ya kitoko wana betela bandimi bandimi baza toujours na posa nango balingi bayoka ngo lisusu ba style ne wana landa ya Rochero oya bien wana vraiment donc bandimi bazozela ngo yango na peseka ba courage na roi Moitian vous venez ngai na linga trop donc à continuer toujours et puis abimisa kimbombi parce que bandimi bazozela ngo. Merci Roger Sampala, merci Marera Mbokolo, merci vraiment pour na kokabwana na yo betela biso moloko moko comme ça to kabwana na yo to le gouverneur Roger Sampala Zolanda yo Denis Moulamba Zolanda yo merci Denis Moulamba Zolanda yo wadeni Moulamba ya Denis Moulamba mbote na yo na betanze monini ya Marie Paul ya ngai sepeli sa bango na lelo to solo la wenge musique El Paris sepeli sa bango na moi moso moka wenge musique El Paris ça la bien rigeni bakaka zolanda yo Roger Sampala zolanda yo et puis bandimi obi ke bandimi baza zolanda yo ke paya gode malu na ekopesa ntango yokoki kobondela Zulu nanga 21 butu mobimba o ndoto mpongi te makanisi natingami na oyo motema elingaka o azalaki na ye nanu na 22 ans pour la première fois ya bokutani abombelaki ngai ete bolingo na ngai na motema na ye yaka ya solo Frida zonga mpo vivre yaka ya solo elenge congolaise kanisa pe alliance nalulaki yo mpona aventure te kasi yo tala miso epananga Zulu ekokendeke yo na mbanza basilike pete na mosapi pona confirmation pote bato bayeba ya solo ke ozanga nalulaki yo pona aventure te kasi yo tala biso epananga Zulu ekokendeke yo na mbanza basilike pete na mosapi pona confirmation pote bato bayeba ya solo ke ozanga pote bato bayeba ya solo ke ozanga Frida o ya ngai na yo yo moni ngai patina mama na ngaka yo yeba o kana ezali mpaya o nini ya baby silibala na keboka na kaki Marie Paul a changé
Les rois moitié vous. Merci, 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 merci. Bravo, bravo, bravo. Namoni benda ke esali bandimi Tokos moko tala Claude Lukeba Kweno ayo kokota lisusu sikoyo pesela ngata Claude Lukeba Kweno mbote penda l'homme de jugement par défaut. Mbote na yangwana Claude Lukeba Kweno mbote na yo yangwana mbote na yo yangwana Kabwiku Mavungu mbote na yo yangwana Éminence Mami Féroce mbote na yo yangwana le couple patronal Féroce Mbundu sana mbote na yo yangwana Héritier Mukesha hein Nabosanité ya José Ntumba Munkanda mbote na yo yangwana hein Nabosanité Salon Naomi mbote na yo yangwana Naomi Coiffure Naomi Coiffure mbote na yo yangwana sœur na ngai hein la perle rare mbote na yo yangwana hein Nabosanité na pesi bato nyonso baolanda nga mbote Bagaël Zatonga pesi bino mbote Jimmy Diankalu Diankalov mbote na yo yangwana Gila Kusani la valeur sûre Leila VZ Diamant Rouge mbote na yo yangwana bambote na batutu kwa bisou na bino kalate tout la maza na moto ezoya maxi single ezoya nazo bosser dur pour bosser pela na banzembo yango kalate kozoya donc orchestre na komonango suka musique tozana sima tozo soutenir œuvre parce que oza artiste oza na talent ebele vraiment il faut yo kanakaka merci 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 vraiment Arc-en-Ciel tozo souta mingité to monita epusani par rapport ya bakokoso tozaki nango avant ta epusani vraiment mbala sima tokozwa yo to photo sur la momuke kimbombi aussi hein mbala sima na bosalité wa 160 tonnes ya taraba Louis Vuitton na Londres wa 160 tonnes hein yeka ba Louis Vuitton na bosani été merci merci vraiment Arc-en-Ciel on est ensemble hein? En tout cas à très bientôt. À très bientôt, à très bientôt. Merci, merci, merci. Protocole Shungu. Merci Balanda Panda Samwa Congo. Merci Étoile de Love, top modèle des médias, 5 étoiles de Love. Merci le véritable Gisèle Eumba Diamant Noir. Moussala Oyozako Sale Komunana. Merci Baïnyonso Bouzala qui na ligne. Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut. Merci Patrick Maloavengi, Global PM Service. Merci aussi na MJ30, MG30, Igor Balou. Merci Féroce. Merci, 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 merci Féroce. Merci Congo Yassika, Maurice Première. Merci. Nandenge Ozali Kolanda Biso. Merci Chantal Bola, Sapé de Nono, Blandino Sako. Merci Lion de la presse Nyonso vraiment nande bolanda biso na moment oyo mingi kolobezate mama Anna aussi na peso bambote place ozali bientôt anniversaire abana tokoyana Arc-en-Ciel artiste roya ayemba moi monke pour CP Sabana frère Gédéon Kafuti merci vraiment bozala toujours connecté branché na panda sango ya Congo o ezabon site na bino na pesa bino nazo pesa live Valère na ko pesa live Valère boyebi mutabandaka mutalaksanzela bazala toujours simana ye mais soko landi pe soko landa yo landa na yo mais musala kaka biso nde musala kaka katolika musala nde tozala fier na musala na biso to ba respecter musala pour to kende bien merci artiste merci vraiment merci artiste mungongo kitoko nzamba pesa yo vraiment folie la yango quelque chose c'est bien Marie-Paul amema bino na poto vraiment ndenga bozuli kanisi ya ko rendre hommage vraiment bosale la yango pour boyebi munene ya Marie-Paul merci 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 vraiment à très bientôt tous ensemble tous en invité auto ya mambala sima boyebi gaga tous en comédien moto yamba surprise comédien surprise merci bon courage papi mboma makambo na yo pe ningisi net mais courage kaka confrère oza confrère na biso bon ezwaka muto mingi kolobesa nango te moi tout ça ba commentaire likolo nango za te
tokosolola ngo après. Merci. Ciao. Edino yoza fin mutaleki yoza te oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki fin.